Bonjour bandeko, balandia Gilmas Music Channel. Affaire za ko circuler na réseaux sociaux pour na annulation ya concert na Accor Arena otozo benga Bercy ya Ferregola. Alors bandeko naza ko pesa labino makambo selo ndenga naza ko tanga ngo na internet. Ezate ke biloko ya kolokota libanda. Alors balobi boya vana kota nazo kota na muzindo. Fere batikali ko boyela ena no kosera Accor Arena. Bazolobi ba rumeur za ko circuler. Ba rumeur wana na kolo beza fausse. Parce que ti lelo nanu ba comité na Accor Arena ke biloko abwe bwe salemi ube na ba nini na site internet na bango. Alors biloko moko il faut kotia na mutu. Soki boyebite Ferregola alingaki atia concert ya Accor Arena azana projet ya kotia concert ya Accor Arena le 2 mai pe le 2 mai azolinga atia concert ya Accor Arena na France. Mais une chose est vraie to banda komituna, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Soki botali concert Adidas Arena tozonga sima po bo comprendre loko nazo eska nazo kende. So tozongi na Adidas Arena concert ya Ferregola ekendeki na 7000 personnes nde bakotaki na concert ya Adidas Arena. Et donc on ezaki nombre ya 7000 na concert ya liboso mais bango ezalaki pe plete na 7000. Deuxième jour etondaki pete so to tiemi bale wana ezako kende na ba à peu près ba 10000. Deux concerts kende na à peu près 10000. Soki ya liboso ekendeki na 6000, yami bale to tia 4000, c'est que deux Adidas Arena ya Ferre ezokende na nini na 10000. Accor Arena ezokende na 20000. Jusque là capacité artistique ya Ferre eza na force ya Accor Arena tendenge tozo lobela. Mais awa bauti koloba boye. Depuis quelques heures na mbote eza na chaîne ya mbote Sidi balobi ba rumeur eza ko circuler Ferregola serait refuser une date ya Accor Arena. Mais Accor wana o baza koloba serait déjà ba pour tangu babandaki na nini na concert ya U Arena. Tangu Ferre beti akena U Arena bayaki na nini Mark Tabu ayaki kolobake Accor nini U Arena ko beta te. Batu balobi bilobela ba fingi Mark Tabu. Résultat zalaki wapi? Nini U Arena ebeta makite faute ya nini vente ya billets. Alors Accor Arena soki ba pesi Ferregola bastali statistique ya ba prix na ye. Statistique ya Adidas Arena batali statistique ya mususu wana soki nini mususu abetaki bakotala nombre prix ya ba billet waza kotia soki Accor Arena ba monike ba prix na bango eza supérieur par exemple Adidas Arena exemple nazoloba bakozala na difficulté parce que ba salle wana ba sololaka eza ba salle eza dirigé na bato moko ba yebi ba capacité na capacité bakoki kotala ba apport ya Ferregola na ba concert ndenga za kobeta nombre batu bakotaki batali moyenne. Est-ce que Ferre kokoka na makamboyo ba exigence baza ko pesa? Est-ce que Ferre za capable na ba exigence wana? Soki ba sengi Ferregola par exemple assurance ya salle, est-ce que Ferre za capable aza ko se produire ye moko ou bien za na producteur? Et loko wana pesa ko compter. On ne vient pas ko sala biloko kaka likolo parce que oza Ferre ndo ko sala likambu. Makambo etambola kana ba ligne peza na ba ligne ba étape ya ko suivre. Et loko Ferregola za ko sala ko luka kaka ko se comparer na Fally Ipupa muteko komisa elsu na ba problème. So bozongi si matango na za ko loba makambo ya Ferregola za copier coller naza na raison. Droit chemin ça s'interdit. Awa kala mingi te Ferregola Fally Ipupa sombi mutuka nini Lamborghini asika Ferre pe kuna ake kosomba makambo nyonso Fally asalaka Ferre asalaka neti copier coller alingaka kaka yepe asala. Malheureusement ça ne marche pas comme ça. Fally lelo azako abeti Accor Arena
soki oza na capacité ya kosala lokola fali kende akoro You Arena. Soki oza na capacité ya kosala lokola fali lelo toza déjà na 2025 tozoki na 2026 yo pesenga date na nini na You Arena na nini na Stade de France parce que soki fere obeti Accor Arena lelo ozomona ke ozomata ba échelon nano komi na niveau ya fali te ozomata ba échelon ezolakisa déjà que po o échouer You Arena okiti na salle ya muke ya 20 000 Fere Gola fungola misu Fere fungola misu bagolwa lelo faut pas comprendre que fali aza niveau ya fere te Fere aza kosala ka copier coller ya fali esika fali aza ko réussir fere azolinga komekaka botika ko comparer fali na fere lelo toza 2025 tozokene 2026 fere soki azalaki adversaire ya solo ya fali alingaki déjà beta You Arena alingaki beta déjà Accor Arena lelo tolingaki toyoka fere atia date na ya Stade de France na décembre parce que kozalaka Stade de France eza moko soki fali aza kozwa Stade de France ba pesa ta fere Gola appelle même date azwa stade moko na France wana nde bokoloba baza ba adversaire même makambo ya copier coller na kikoyebisa bino ke fere azolakisa déjà que fali aza idole na ye fali akomi déjà idole ya fere Gola parce que nyoso oyo fali aza kosala yango nde fere azolinga kosala donc fere aza vraiment fan ya solo ya fali parce que nyoso fan donc fali asala ka ba fan balinga basala ba imiter ye même chose na fali pupa nyoso fali azosala fere aza ko imiter ye kaka mukolo nini fere akosala likambo oto komona pe fali aza kolanda ye soki boza ba adversaire ya solo fere Gola tocho na défi sala eloko oyo fali akozala obligé kolanda toloba pe fali alandi yo mais yo toujours sima ya fere sima ya fali yo kaka sima ya fali na chaque chose yo sima ya fali oyo kaka soni te bagolwa bola muka bandeko na ngai a tozolobela Stade de France a tozolobela makambo ya Stade de France soki fere azolinga kosegale na fali abeta stade na France wana exemple Stade de Bele abeta Stade de France tant que akobeta ka ane moko te même chose na fali aza eloko te soki fere aza makasi abeta kashata Stade de France avant mai ou bien na ba février ou bien abeta Stade de France na ba octobre tondi make aza vraiment makasi mais o fere aza komicha na kati naza kobanga eloko fere komi kosala lelo akoya komi yo kisasoni parce que soki asali likambo pona défi ye muto afingaki batu ba rideau pamba abosa na teke batu baza kotala ye makambo alobaki awa pona concert awera batu baza kotala ye nini nde fere Gola koya kopesa biso na Accor Arena oyo donc oya malonga est-ce que akoya na concert oyo parce que tokosala comparaison ye akoya na eloko ya kiloko leka wera son botala Ovo Arena ya fali est-ce que bokoki ko comparer Ovo Arena ya fali botala ING Arena ya fali est-ce que bokoki ko comparer na ING ya fere Gola bandeko on ne compare pas les comparables quand on est inférieur et puis tango za supérieur za la paix supérieur fali aza kolakisa sur tous les plans sur tous les fonds que fere Gola aza petit joueur fere a commis petit joueur vraiment a commis local certifié na makambo ya fali pupa soki fere aza vraiment mutu ya kilo atia stade na France parce que date ezali ba stade eza akende kotia na stade nde tokoloba ki aza vraiment mais Accor Arena oyo fali asi abeta déjà yango abeta pe nini abeta nini oyo You Arena donc yo oliokene na You Arena ozozonga sima ozozonga sima feri omoni ndenge baza kosukisa yo omoni place baza kokomisa yo kaka na eloko amuke kaka stade wana okomi bilobela okomi kolukisa actualité stade wana kaka ya France ekomi kolobisa yo lelo kozala Stade de France yo kaka Accor Arena yo kaka Stade de Martyrs oza éparpillé fere oza éparpillé un homme éparpillé azalaka makasi te zala concentré na place moko fali depuis alobaki azokende Stade de France depuis You Arena alobaki yango mais lelo
et que déjà plus de 1 an azako travailler yango. Mais Ferre Gola ozana motema puku duku. Zala poser le kozala lokola mwana moi cité Ferre, zala poser. Bo partager bo commenter bande konanga. Tokuta na kaka na ba analyse ya solo.